ibal ba maka mingi pona sexe ibanda abia eti ona boye bicarbonate bicarbonate yo mai akoti pina bo mai ko Bonjour Balandia, mission le ministre de Noélie Ying. Je veux dire la possibilité de bonne nana bino kande balobara anasika maramba sika veut dire dans l'année passée nous avons nabino ano pe tozara nabino veut dire mbamba na internet mbamba na YouTube na peksa musalo pona zanga pour benga ngate pona rater visera rater poto vino osakala na poto e bana kinda en tout cas la possibilité de mbota trop batutu balinga biso balinga chaîne na biso Carrefour des Stars et batutu basepa na Noélie Ying veut dire ba benga biso mikolo bala katangeze kitoko no sepa na nzembo ngwe la katangeze veut dire batu balinga la katangeze Noélie Ying na pesi bino mbote na yope mto benga ngo bisanga buzobo na linga hananga yo kako finga ngai na linga kayo en tout cas ba a prestation na bino ça la biso poto ça la biso ba grande fille quoi et ça la biso poto améliorer encore musala na pesi mbote na ngai na muto za sima caméra quoi na buzengo veut dire so yete bo moninga te na pesi mbote na ya mimi ale ma veut dire Ange Gabriel Ange kita vena mabele moi ça zanga lipasa moi ça zanga mbanda moi ça zanga tâche moi ça zanga problème de so bebe na ye en tout cas c'est yo kando afoutif en tout cas mbote na nga na bana poto nyonso veut dire so zatanga wana posa na tanga kombo na yo kesolo la yo lo bana lo te so na tangi kombo na ya posa o passer nga moi na sanga maman n'est pas là, maman est sortie, maman est partie au marché. Bah français na soto le kango déjà veut dire dans le temps na kombote so pesi au sololité. Bon na rotel mais na bon. Parce que je vais laisser la place à mon invité ngano zana ngatikane tout ça la ba Jean Bobini zala tende les kaka veut dire non tellement ngano tikile na place na pesi mbote na à ma mère chérie Lili Massi avait dit moi sa vie est passée. Bato ba uti loué balinga depuis à 19 ans ta le lot ta l'amour na bango yango yo na pesi bino mbote nyos bolinga na ko annoncer veut dire comment je peux dire na ko epsa bino si j'étais en tout cas et ça surprise bino moka beaucoup tana ouais dans surprise mbote mingi na balandi bon je continuer si j'ai na biso ya comportement ba papa ne ba libanda na foyer ne ba toujours linga basi ya libanda bon c'est dit à quoi ça comportement soit ya maman na ndaku maman abi ko kipe mobilité na ba plan surtout na cause exemple moko typique maman papa oti musala a comme na ndaka za très fatigué à cause soit chauffeur à cause soit maçon soit tout musala cop ayi na ndako yo maman papa kutu na liputa bana tongo ti 18h au sukolité bon ata o tata ne ba basi muso ba beauté a timo beauté bo sai mo po attirer mobile na ye attirer sur les athées yango mo la peut-être pour ça biso pe mibali to bi malibanda au moins le comportement maman pour servir mobile mi on a message benga mwana leka boy tila pa bino biloko maya ko sukula atila mobile na sukula ateli été cela est dit na comportement mazo ko afficher na ndako yango pousa ka mobali abima libanda bon okomona c'est bon mobali ayebo aza ko lemba tela maya ko sukula oteli été mwana ke ko tika na douche papa ke tazo azo remarquer biloko wana lelo mwana chelie lobi mwana chelie si malobi mwana chelie si malobi kuna mwana chelie tout est moi quand moi doit servir papa il me tire mwana papa bloko ya atira papa bloko na table atira papa maya ko sukola bilamba kutu ya papa yo moi so sukola kati et comme kaka mwana nda sukola ka na ba dessus ba sous-vêtements kaleso ya papa mwana comme ko sukola
parce que papa place wana osala nini mwasi oyo nalingaki na nini étiquette na tie ne na ndako namekana na libanda ta akemeka na libanda amoni kota ake kuna bayambi ye bato tiene mai ya kosukola baza konika ye baza kodorute ye bakomisi lokola mwana ya mokili lokola bebe moko boye akosala nini akangami kuna te soki aza koya misu na $100 na ndako be $200 mpo kongongo mpe eza ya pasi akosala nini ndako nakoma na $20 na kuna nakoma na ndako nanga biso navandaka nakoma na $20 kotina akendaka nakoma ata na $80 epuis lisusu yo mama na ndako oza na moninga na yo pasi na bino ezalaki nano ya mabe peut-être ayebi basekele no mosusu sekele no mosusu ayebi ayebi koza na défaut place boye ayebi caractère no eza boye yo ozozwa privilège ozotikela moninga na yo aservi mobali na yo na ndako mobali aye boye te Marguerite servir na mobali na biso bon tema mpe mwasi oyo azoloba libaza asali mosusu 15 azoka libala te amemi ye na ndako omemi aye na ndako na yo omemi na ndako aservi mobali na yo ndenge alati parfum apakoli même yo mwasi bapesaka mbongo na ndako parfum wana nanu otika wana opakola ngo tika mobali okona na solo ngo te ye apakoli parfum moko oyo kutu epate kutu na yo mwasi na ngai na ndako façon alati na yo mwasi ya ndako agagné yo tanga akoservi nga mobali façon alati faut pas oublier que même Bible soba que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible tango na moni moninga ngo aye lelo aservi nga lelo aservi nga sima lelo aservi nga moko mususu pa ye na ndako yo mwasi nango ozate alambi na kuti na ndako na zimbongo na pesi yake wenza alambi aservir ngai tovandaki omelaka ni ete amelaka ni sikre mokolonga bio te amelaka nkoi to tirbo na sombeli aluko pota yo te makambo akala ngana mwasi na yo zakabo tosala boya ebi le passé ya mwasi même le passé ya mobali nga so na beteli mwasi ya moninga na nga lisolo ya le passé ya biso to kolaki ya mabe esa quand même passé mais ce que mwasi biso mobali kutu mwasi ko supporter mais ce que mwasi abeteli mobali moninga mwasi abeteli mobali lisolo ya mwasi na ye akala emine salaka mobali mwasi ne kutu azo sala boy abimaki na mibali 10 mususu yaka chombe mususu Bruno mususu mama Ntanga mususu ko monini esa ndingi nini okuta longola zemi tala kutu to sala ka boy to tinaka wenza to sala ka boy ngabe mobali na kumutala mwasi nga zaka ne boy pasine zaki mabe boy peut-être ko tuna autouna na ebisio na kobomba na bateke intel mta ebisinga boy te na kobomba kaka et puis notre comportement na ndako moi c'est c'est que na cha ndeki boba na ndako tuna cha statut ya liberté na ndako tuna cha ekeko ya Lumumba mais sota na munu mwasi oya camarade na mwasi na ngaki na ndako comportement zo ko afficher pour azulu kalibala akomi ko afficher makambo moko boy na mo sepelongo lelo na sepelongo lobi na sepelongo makambo yo mwasi na ngaki ndako sala kate na muninga na ko sala na ndako yo mo tikile privilège yo mo ke on ke église tongo église midi église pourquoi église au église na 19h 20h na ke veiller o la veiller muninga na yaki wana bopa o tike so na ndako tike o servir mobali nanga a servir nga tanga proposer mama to ko milata mo nkoyi moko yaki nkoyi moko mibale misatu o tala nan moi c'est mbala basanga saka pondu na taba place mo côté ta do meli déjà na si akwiti zaki na simba kini so e komi na matiti likolo yepi kwiti asani acd to meki première fois et simbi na na so na ok lengi wana atena bi masuli na ko bananga libanda siko fote mibale ya place nini lo na osenga na basi oto cha na ndaku et puis bandiko bazana libanda o bazona libala te boye bako ko kipe mibali na bino na ndako yo muto za na fiancé yeba ko kipe fiancé na yo mobali na nga alingaka boy mobali ko za na yo mosoko mi na z
mobali so ba akene na yo yokutu mushina mluka bongo eza malamu te yako moni makambo tu eza yotambola malamu te na mboka oyo Congo. Et puis vie eza na dur tango ozwi chance ovanda ndako libala ozwi chance ovanda ndako libala libala eza loko babatelaka yango maman bolimbisanga boloba peut-être nazo condamner binu ma maman nakoya pe naloba kote ba papa tango maman ozwi chance ya kovanda na ndako libala yeba ko respecter mobali nao mobali soka lobi ah nalingaka boye te na boyibo yo mama il faut yoka te mobali nanga lingaka boye te lingaka 15h nazana na ndako yo autaka mosala ko mamsu 15h30 na 15h30 na sala tout na servir yo mama ozo bikomi pesa mingi kaka na losambo to boyite ko sambela pe mabete mais ozo banga pasteur ko leka mobali na ndako so pasteur albibo salabo o salimbango o tiki mwana kutu foke tika mwana na classe na tongo o kutika mwana na classe te na tongo o bimi 5h o kiti matinal mais mwana ke na classe 6h30 mais papa fa comme na musala peut-être 7h libanda na ba tena meka pena na mula baninga mso bazo meka lakini na meki libanda muninga pe kotina kenda kiona ale mwana mwasi ona asaninga makambo ngana kana kitina ko o mwasi osala ngana ndako te asepeli nango na sepeli ngana sepeli nango siko tana bimili bande comme faute nangai et puis comportement ba maman il faut ça malam dans le sens que to boité monde lelo to za ko débrouiller na ko zoma mbongo na pesio o ko débrouiller o bali ko teka tangu ozokina mbongo te lakini balangage mabete tangu na pesio mbongo mliko teka foya comme ko mata mko nazangi mbongo réponse ozong silanga e komi o mbongo yo ngako to mobile msuna zanga mbongo transport pona comme na lieu de travail babenga mbangu naso mata unité pe ngata 500 francs na ta unité o boy maman na msu lekinu ayebo o yaya kuna klasa babenga ninga mo msu $10 au pesa menga na 500 francs pamba o piminga ngamna ko luka mbongo kwa nini ngomgo teka respect zate mabina ko ya msu papa na ngaye na ndako mama na ngaye na ndako msu ka papa ça ta 2000 francs ta 3000 francs à transport aboko sona mo na bino mais oya yo ayeba yebo o pesi bango en katimini o nga na yebite o ketika bango na nzelo pesi bango mais oya nga ba ye o pesi bango le mon côté ba genre de comportement il faut ici là la kozonga so muke côté ba biso ba ndeko mibali to boite po ba tozo na émission ba ko ke papa o aza muté mabe alingi ba azo ba mabe kami pour ba maman biso pe ba ndeko ba mibali libala eza tama la bina bible le bique 1 plus 1 est égal à 1. Il est écrit dans la Bible Bobali linga mwashina l'homme quittera pour s'attacher avec sa femme bakoma mutu moko sikoyo ozui chance na pasi bovani na maman bo souffrir tangu ozui okomi na mwa mbongo ozui moi 100 francs moi 200 francs moi 300 francs olubi susu te moi si on a te mais utalité na ndenge bobandaki bien sûr to condamner ma maman que maman bazabo te toujours ba en général pas cas particulier pesali pour les autres totali na mboka na so Congo oyo sacrifice mingi salami hein ba maman bazu charge pe biso papa bandeko mibali to zala maele tango zu moi 100 francs moi 200 francs non ota libanda te to boité au fur et à mesure mokilizo kinde mokilizo vieillir makamuto peso beba mais to zala ne maele biso mibali ozu mbongo na yo ozu moi 100 francs ozu moi 200 francs moi 400 francs moi 1000 francs
yebanda kuna yo to boyite miso monaka mais ozo na libanda wana bande wangu mibali côté to za maele so total le biso ba jeune biso mibali poto so malolo lupangu eza moi passe ya moi passe pour nini mboka ezana nu bien te c'est à peine de makamako ko bonga muke par la grâce de Dieu mais tango zu to zuma muke wana totala pe moi c'est to mona ne passi moi c'est nga lili to mona ne passi na passi moi c'est nga lili supporter nga mais ta pe na zui po na landa libanda wana lili pas na ndako ya keso ko sona moni mabe na fandi sina pesa ka conseil te moi sinanga na lingi boyete na kutako boy mais un peu moi ça tala ke to boti pe bana so moi mobile ngana kutaka na single so na sous vêtement za be mabe te mais bala so ba moni bongo biso to ba européen to ba africain ata kutaka en culotte akoko sala ngo mais ya ka question maté to te ya ka bango si je comprends mieux ezo sala malelo ke biso mbalo to malibanda ezaka biso moko ne to comme ça basi na biso na posa na obiso moto miningeli po oyo lingi yanga ezo sala ke akoma pe na modèle wana zaka ndenge yo lingi so ni mosi na koma lelo pembe akoma pembe so ba ni mosi na koma mwindo akoma pe mwindo so ni mosi na koma lokwa maman Noeli la belle femme du quartier akoma pe lokwa maman Noeli la belle femme du quartier so ba comme c'est makaku na comme c'est makaku hein akoma mwindo kama na comme c'est fait ka bongo tant na zupe mbongo na pesi moi si zope oyo bongo sanzo to na sepela neno sepela yo pete ba pesi yo ko bateke pala biso kuna pe balamba ka pondu o te na tinda te ko tinda pe ba famille ma bete mais o te rapé soye na yo pe nzoto nda mobile na yebo na ndako ndakuto bon zo muna msusu to nyoko mina mwasi peut na mwasi nga lili to vani to nyoko mina e et arrivé que nzamba pambolinga na komina mbongo abia ye susute analinga Blandine ayebi passe mona na lilité so tang lili a mona bongo asalani akotomba so na lingi mwasi nanga za ndenga mona lingi zanga ine mobile na wasala effort bakana wasala effort quelque part mais ezaye mo kolonzoto faut que milinga même bible bi linga nzoto na yo ndeko donc linga muninga ndeko milinga nzoto na afala linga na muninga fala linga na nzoto na nga moko so linga nzoto na nga ite melke za mabe yo mwasi mobala bimaki ayi akutio obonga mité oza prétité ya ko na ba période mususu mola mwasi na ndako bovana ndako bona mwasi na ndako mwasi azo imposer bi asabe na horaire na li conjugal ko abi horaire pene za boy pona bi mingi ibal ba meka mingi pona sexe ibanda abia eti wana boy bicarbonate yo mai akoti pena bo mai ko paka abine ba sukola kasi na ete bicarbonate siko eza question nga mobile na relation ngote eza nde yo moko mwasi oyeba ndenge même ba télévision to tala ba télévision bazo be makambo ya sexualité ndeni mwasi akoki kozala na robeta société mingi vraiment mingi na comportement surtout ya bande ko nga basi to ba monde ekomi mabe c'était za mingi mama yeba ko batela libala na yo ezate ke uto ko sala musala boyo boko ko sukola wala na mobile mbeto to ko sola kimpuka ako solo muka mabe wala za mabe c'est la bino baso sukola yango te donc am super na posa abiso ta busy ba ko mnokono pena solo ko solo ne ndako mabata bongo mabe mais moi si faut ça répéter bi tendresse si faut ça là ka yo mo so za tendre te mobala zolo bano boy tendresse za te repose pese ka bo alumba c'est nini so leta talingate bon ya mabe mobile faut ba ko répondre tango pesa mobile réponse abo chéri nango ye au fond moi bouton
ah chérie na zila ko to no sukola otoki mai so pas douche ça beaucoup to sukola mbali na yo zo nika pas zo nika so mabala malibana ndeni amuka zala okitiste muka zala okitiste et basenga ki place moko boy fabi mana basi chaque jour poye aza l'épanoui aza na mbongo ebele tabi mana bala mike. En tout cas, conseil mingi zala côté on a vraiment ba maman ndako boyeba okipa biso pe mbali et surtout nde na kuna loba nde boyeba ko entretenir corps na bino so ko entretenir corps na bino te yango kim sa mibali na ndako obala ko malibanda parce que yo moi si peut-être on peut infidélité peut-être pas on qui tout comme mais ko entretien ya nzoto no bien ngote o mitiki lokola ata tole bateka makala même so mutateka makala utaza bien donc so kompazuli bata bazui soso bationa po misaka solo moko na ntaba. En tout cas on a dit nangwa ko partager na bino yangwana zalinga wa bino ja bombula numéro nanga contact zali plus 243 84 23 31 409 la bandeli sous plus 243 84 23 31 409 ce que tu écoutes c'est beaucoup benga vous avez un conseil tout la nini vous se référez à une émission ne beaucoup de contact na bino. Vedi balanzi ya le ministre de Noélie Yenge donc bidimo bomoni ala vous avez kina invité nanga donc kito makasi d'abord amabasa la marachenga donc na tikeli pena vie micro vie pena sakani na lisang lo wane talingi na pesi mbuti nanga na bino nyoso vous avez ki wana branché bolanda émission na bino bolinga mingi na mosale na bino présentatrice na bino bolinga mingi micro ba benga biso ba banani takumongo ekimanga no babenga biso bala katangezi nga kombo sana nga bien na osilika na ngote babenga bino biso sana bien. En tout cas pesi mbote nanga na balanzi ya émission na pesi mbote nanga na ba travailleurs nyonso à Carrefour des Stars veut dire na sabino moni Carrefour des Stars ils ont entreprise ils ont ba travailleurs ils ont ba journaliste ils ont na ba caméraman ils ont ba journaliste reporter ba bon ils ont ba comédien so na bande na display image mbote no yo grâce mbote no yo Noélie Yenge ngamo kombote na ngamoko na buzengo mbote na yo veut dire musu na tangi kombote po ba ye musalati so za to boa ko so yo musala to boa veut dire na moni bango ti on na tangi kombo na bango te et puis na ko lekate sans pourtant te faire merci à les raïs quand on tika micro te sana tanga kombo papa babi ye micro to benge père de la nation donc remplacer la place à Jacob ezana na ngokuna na bible babenga père de la nation et ba chrétien bo pianga ko ezana Abraham na sambela ka donc veut dire père to remplacer la place à Abraham yaya l'Afrique ni place ni salama papa yo yango yo tobito mikolo to nommé yo komi à Abraham oza Abraham ya notre pays dans le père de la nation mon président okotikala toujours président na biso babu ya balingo zaka président na biso veut dire likamba botikala usalamate ni salamate donc président soit longwe président soit koti bakongole to ko banga ote makileke tanga ote guerre ngana ko kufa David ngana na ko tande ba kundanga me bakundi ngate donc mboke za un peu veut dire to comme la souka na ko te manana kende donc c'est mieux ba makamba père veut dire dans le béon banda le ti lobi pe na ozanga te na ndo lobela ngo kaka o aboya sali mukili naye